Bonjour, bonjour. Mbote na bino balandia Musakoli Shako Télévision. Voilà, toyeli biso lelo awa na kati ya Musakoli Shako TV. En tout cas, bobenga ngai mama Songi Songi. En tout cas, na yeli bino lelo makambu oyo ezali kolekana sur les réseaux, makambu ya ba artiste comédien na biso, ba artiste comédienne na biso, ezopesa soni pe ezopesa mawa. Système kaka ya divisé pour mieux régner. Avana bandana nuki chokoloko na ngai na kusepela kopesa mbote na mon boss, le pasteur Michel Chako, et à sa sublimante épouse, Mama Julie Chako. Iska bazali kuna, nzambe abatela bango, nzambe apesa bango, ya ebele koleka, balo bisongi songi ne tombera jamais. Tuzawana, en tout cas, lelo penza tokolobela, likambo o etali, ya SB, et puis il y a Belleville Télévision. Nungu ezali kolekana na kati ya internet e yindi. Mama étoile abimi hypocrite. Mama étoile bato basalele ba live, basalele ba vidéo eke ezongi emati ekiti. Pourquoi? Parce que akendaki ko jouer na les abakouk de SB. Nani abenga kiye? Vincent Chiluizi ndi azali na centre ya makambu nyonso. Na émission Mama na biso étoile salaki na
quoi oyebi nzala na kozanga elongola yo personnalité te étoile zala mutu zala mo personnalité zala mo dignité oza mukolo la mamba théâtre oza mwana ya Bellevue te et puis ozaka na chaîne YouTube on a ebi osalele o basele o banda ngola lobby yo pe mususu ko pana pe ko produire ba film oza na posa ya batu ya modèle nyonso bani nyonso confondu ba osala pa na yo et surtout que yo zala rappelle na problème te obimisa loko osala problème na mutu te ozo ya bozo kanisa ngana okabwana Bellevue nana nga ebisi okabwana Bellevue pona nini film yom to benga sila o souhaita sila joyeux anniversaire jour liboso joyeux anniversaire comment ba bonjour so mutu oyo nga la sara badnini actrice ba comment bonjour ba bengi yo Vincent bengi biso ezab de la pa koko sa te que na yeba ki film était po yo po mutu ke tourner rôle faut ba film nini o tourner faut ba na chaîne nani po mokila le comme ba 12 ebele faut ba nenga nini na rolata po na film wana alors quoi on constate que na yeba kité ba bengi nga pa Vincent na Vincent bengi ebisio c'est de la part de Sila Misalo vient tourner rôle ezab boye oye o tourner même ça remercier yo pour obenga kiye o komela ki pour na mokolo ya anniversaire a remercier yo et si les ce qui film même sous les alliés on va retourner oui na retourner ba futo mongo na avant tenir ni c'est tout ce qui yo moko mona ki que par rapport à comportement Bellevue non tourner pas si la obenga na yo to ba mona o traître to ba lingeza so pembeni na yo te mais ça m'a ramené mususu sola na ya za mutu lo ba ke boye quand on sama kamute ke bazo finga Bellevue pour nanga ba finga Bellevue tous les jours c'est pas pour tout ba si la finga bango tous les jours ba fali ba artiste na niveau Bellevue ça la ngoyo calculer ba to ba fingier pour ba finga ke miko nyo sota sali lo mote ba fingier pour na yote oto ko kabwana te bolinga ka to kabwana te ba to mala ma ba kabwana moi si na mbali ba la 20 ba o kabwana yo na yebo o kabwana te ba lesbienne et puis ceux qui bo kaboni to bo kaboni te etali nani mais toi c'est quoi hypocrisie dans la vie il faut avoir la personnalité ngana kenda Saint-Denis MS na fa ba yo kana te mutalaksanga musala azate na ke awa ba mari ba mona ba mari maman na mari elle na basa la personnalité ba mimika bongo ba na personnalité okopo ça la choix ya ozala pas Bellevue retourner place mususu te eza choix na yo maintenant ba bengi yo pour na film eloko oyo ndimi po ebi ko zo retourner film pas si là quoi okosate ke na tourna ki film na yeba ke bandalité na sukate ça je suis pas d'accord bozara na personnalité ato za na position faiblesse po ba futa ko mbongo yeba ke ba benga ko pe po musala no sa bien so musala no sa bien te bela palinga ba do benga ote on est où là vous niveau bimisa ba loka ba na do ba tesu ba banta bakaka